voilà, bon début de semaine, bisika banso bozwami na banda kunabino na kolanda kindoki politique émission moko na lelo wapi tozaka toujours wana pona servir bino en tout cas tozana semaine la mopo na bino ba ebozwi libaku na tongo lelo ya kolanda biso ba fidèle téléspectateur ya émission kindoki politique toza ensemble ya ngana bino et koma likambo ya bolingo pe ya confiance bo pesa biso confiance pe biso to continuer ko sala bino mosala po to linga bino mingi mosala biso eza ko informer bino kasiko expliquer pe ni ezo le kanamboka eza moi devoir moko eza patriotique, c'est-à-dire qu'il faut toyer bani nezo le kako expliquer na mozindo pourquoi et le comment de choses. En tout cas le lotoza bongo lundi 20 septembre 2021 petit à petit au comme vers la fin du mois il y a septembre au mois otozali 9e mois iso avancé na pesi binombo temingi bisika wapi bozwami na bala nyonso bazolanda biso na ndako toza elongo lelo yo moko ya actualité. Parmi l'actualité du jour, et bongo chef de l'État c'est là qui déplacement Félix Tshisekedi Tshilombo ça qui déplacement na New York, aux États-Unis d'Amérique, ouais pour qu'on soit part na 76e session et assemblée générale des Nations Unies, ouais pour qu'on soit pas maloba mokolo ya lobby mardi 21 septembre qu'on a bongo na 19h heure de Kinshasa ya koloba 16h donc on a déjà pas pourquoi vu décalage il y a air en tout cas pour nous connaître l'autre qui est ancien opposant en fait il est opposant d'ailleurs ancien ministre Azaki Bongo na abengami mokona lelo lisanga bonganga aza convoqué mokona lelo lundi na parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete ye ako kendo kosola na bango po babengisi ye pona information moko ezozela ye kuna na justice kasi ye moko na malobani alobi ke azwi papier angote azwi mokanda angote amonyoka na ba réseaux sociaux kasi akotinda ba avocat na ye ba représenter les sous-celles de communication et ministère de l'EPST ba alerter sur ba circulation ya ba faux résultats o ezotambola ba réseaux sociaux chef ministre EPST atali ici que ba résultats ezotambola wana eza vraiment ba résultats eza solo te faut qu'on a patience si tango ba résultat et kobima parce que c'est pour bientôt ndinga la kabiso et kobima le 25 et kobima le 27 et kobima pe au cours ya semaine oyo en tout cas bande ko bozala mutema puis pour bientôt là ba rester mino kozala disponible la muka Dio Martin Fayol pe Adolphe Mouzitou ba lancer les sous ba proclamer marche mosusu pour le 29 septembre oyo ba zali toujours ko senga toko réclamer makambo moko kaka oba marché là qui mokolo ya les 15 non na seni politisé non na fraude électorale pe non na glissement yangonde bakotambola lisusu moko le 29 septembre oyo pasi ba pesa ki ya bango mukanda et pas ya gouverneur ya ville pour que aye bakozala informer ndenge mibeko et lobby lelo tozali na moko ya baela muka moko ya parti ya SID parti cher ya Martin Fayulu boyebi déjà azali moko pe ya ba communicateur monsieur Dailin Kimakabu l'homme du peuple nde babenga kaine elongo na ito sola moi ba nungu nyonso bimi nyonso toyoki de part et d'autre ko analyser pe o ezala ki bongo marche na bango il y a le 15 septembre 2021 mona mboka Dailin Kimakabu mbote na mbote maman Naomi. Bonne santé. Bon, santé est à moi qui est bien parce que après marche, bon, la marche n'a pas qui moi choque, n'a pas vraiment un médicament, si vraiment choc, brutalisé, torturé, arrêté ou comment? Bon, pas brutalisé, oui, que policier na biso, je ne sais pas, ce qui base vraiment la maturité, hein? Tandis que biso to obi malibanda pour na ko bundela bango, tozo bundela ne bango. Mais comme on a que ba policier na biso ko beta biso, ko menacer biso, ko beta biso ba gaz, tina ba nzoto, ils ont vraiment bien été. Zolanda vraiment bien été à travers Wanande, bah
tout à kingai moi li soka munduki de maintenant ça va nazo vraiment Bonjour qui bassoin quand même. Oui nazo qui bassoin ça va. Tout bien marche le 15 septembre mingi balobi que ezaki échec total pour démontrer que bozaki na capacité de mobiliser bato belete malgré interdiction en marche pe présence à la police mais toyebi que ndenge zolo bama ba opposition za so mutabi marche quand même mais bino apparemment et simba kité bazalaki de malonga te. Tango bato wana bazoloba bongo je ne sais pas hein baza banguni ya peuple bato wana balingi peuple te en fait biso les 15 marche salamaki na étendu nyonso ya mboka na biso même ici na biso na ville ya Kinshasa marche ezalaki na 4 districts ya mboka na biso tozalaka focaliser place moko te o Tchangu olokola faula mesana ko kitana Tchangu Tchangu kaka non ndeti kulutu na honorable Ados Ndombasi ya tambolaki na funa babina selemba okutelo esalami no ba image eza ba beti ba kulutu na honorable Ados Ndombasi ba beti bango ba gaz hein ba beti bango ba gaz so ke na lukunga honorable Charlotte Masiala atambolaki hein na mwamba batambolaki kulutu na ngai enanga trésor enanga na alezi katedi batambolaki e biso tozalaki na Tchangu na président Louis Martin Fayulu sikoyo popularité ngo balingai ba mona ndengeni oyebi nanu présence nanu ya président Louis Martin Fayulu population mobimbe yaka dès que kaka amonisi longi nae population yaka pourquoi balingaki Martin balingaki kotika Martin Fayulu ta tambola pourquoi bazwaki ba kotier na kata jeep soki bango balobi ke biso tozana capacité te ya ko mobiliser batika Martin Fayulu la tambola na nzela hein bango bazui Martin Fayulu ba kotier na kata ya jeep pe ba brutaliser hein pourquoi basalaki bongo bazobanga uzolanda bazobanga parce que biso tozana peuple biso to bundelaka peuple o nyonso to sala ngo pona peuple uzolanda marche pona biso le kaki bien marche le kaki bien ndenge ba responsable na biso ya lamuka ndenge ba comment décision bazwaki ke le 15 to kita na balabala le 15 to kita ki na balabala biso to zalaki wana kokoma tango to komi le président eli tango akitika na mutuka to marcher moi mkebwe ba beti ba gaz uzolanda siko ba beti la biso ba gaz nini hein babete la biso la gaz ba que marche ezaki interdit non oui comment marche ezaki interdit comment marche ezaki interdit comment biso to respect to comment to respecter constitution la biso na article 26 o pesi biso ndingisa to informer l'autorité na biso et biso to sani to marcher ozolanda kasi mutu ba informer et biso que vous marcher dans 2 jours pour ni bo non maman non dictature wana tant to lo ba ke bandeko wana ba komi batu moko pouvoir ya ndeko ya monsieur Félix Tshilombo eza pouvoir mo ya dictature bozo mona ngolo ba aventure ozolanda biso to tie date na biso le 15 bino boyebi sa biso to bi maladie 17 pona nini tozalaki na message automatique les 15 wana ezalaki jour ya rentrée parlementaire ezalaki message obiso to ngato komisa pa mboso uzolanda message to pesa na ba député o baza légitimité uzolanda to pesa bango message siko bino boye botila biso les 17 pourquoi hein biso décision biso ndenge to décision boye les 29 to tambola les 29 to tambola mutu moko te azana droit ya changer biso là le 29 ndenge le président Martin Fayulu alobaki yango que a kotambola lisusu azo mobiliser pour que le 29 population ekitasus na balabala mais celui total marche wana ndenge de kanaki ezana direct ko etsalamaki obatyon so balandaki moi maloba ebimaki na kati wana babiki eza dignité d'un homme d'état ndeti ko finga ba policier ndeti ko ba lobebele bimaki na kati maloba nini o ebimaki na kati wana hein ko finga ni o le président lui a fingi biso nyonso toza ba kinois ozolanda peut-être muto yo akoki ko comprendre ngote o ya étranger mais nga étant que kinois so na bengi mutu bolole la kisinini bolole muto ba bengi bolole et là normal injurité madame injurité normalement moto oyo aza comment azo sala makambu sans conscience moto azo yeba nete loko nini azo sala wana ndaza bolole
baza ba bololé oui ça valait la peine dans oui ngala badisi encore baza ba bololé ya leader politique ya ko na lobby bo eza ko finga te c'est-à-dire ko tia mutu na place na ye eza ko finga te biso to marché pour na bino soda na bafuta ye combien ozolanda soda bafuta ka ye combien lelo bango bakomi ko senga senga la banzela partout ozoleka policier au FARDC nani azo sengo 100 francs soda azo sengo 100 francs écoute nga kuna lobby ngwa so bo moninga nzela so la bisi mnoka l'homme du peuple bole bo senga nga lisuti ozolanda soda azo senga tina nzela et o biso to bunda na lobby boye soda maman soda ne pas so biso to mona pona ba na lobby boye webi souci biso to zana ngo pona bango so biso to risquer ba vie na biso boye za pona bango te eza pona bango ye bafuta ye combien salaire nini ya za nango salaire batala baninga kuna na Guinée babi bilo basalite yango na lobby na lobby boye basoda na biso fo bazala na maturité ozolanda bazala na maturité faut citer bazala na notion peut-être ozolanda faut na bango pété comment ça fait que ngali bazo futa ngai bien te et batindi ngara ke déplacement boye na kende beta yiba boye ozolanda bazu ba menacer journaliste ndeko na bino journaliste sala bango nini ayaki ko sala musala na ba menacer salini guerre na est ku nezo silate bazwa bango bakende kotsa bango kuna babiloko nyoso bango babimisa est-ce que biso to komi banyama biso to komi banyama mais baza babolole mais sur la banque baza babolole kofinga te et là non ate na fingite au moins tant mutalobi bolole eza kofinga te kutu pardon c'est-à-dire mutu wana zo traiter yo le rôle la mutu moko oza le rôle mutu moko vraiment nano komeli bien te ozolanda non komeli bien te parce que basoda na biso so bazala ki mature elo aliboso banga basani banga ba sécuriser biso ozolanda banga ba sécuriser biso po biso nde to tambula bongo to tambula pour intérêt na bango mama Naomi tozo bima libanda pour intérêt na bango ezate pour na libumu na nga te biso to tambula te pour na libumu na biso tete to luka intérêt ma bumu na biso te mais tozo luka intérêt na bango ozolanda parce que baza ba citoyen congolais mboka na bien te souffrance soda zo futa ma bien te kende ko tala bango ba place bazolala bien te alors photo luka changement na mboka na biso mais comment na babiloko babimisa ki wana lokola batu moko guerre à est et longo na est komi awa na ville à Kinshasa awa maman c'est regrettable to évoluer na émission politique ya moko na lelo il y a des gens bazoloba que faut reporter Martin Fayulu plainte comporter Martin Fayulu plainte par rapport à quoi tangu na 2016 tangu ndeko na lobby boy na 2016 à l'époque na tangu ndeko Kabila zalaka na pouvoir monsieur Félix Tshilombo tangu insulitaka ya écoute insulte banyama ozolanda Tshisekedi afinga batu banyama finga ba policier banyama alobi banyama tango tala ndenge zo traiter mutu nyama bolongola banyama na kata wana nyama mais est-ce qu'il faut répéter leloyo maman il faut répéter histoire obenga ngoni histoire est-ce que etikala na ba archive na bisote est-ce que eloko wana ebunga na mitu na biso leloyo étant que leloyo étant un homme d'état ndeko Félix Tshilombo ake na Lubumbashi azobenga bandoki wana aitize matema bandoki wana yoke lobeli wana bandoki wana et place na vanda na tena obi mais c'est pas normal ça ozolanda oya biso le président alobi mabete bomonaki na conférence de presse yemoko a défendre ngo mona maïla défendre ngo vraiment kitoko ozolanda a défendre ngo kitoko tangu mutu to Monique président Monique pour yo policier oyo zali wana pona ko sécuriser peuple na yo pona ko sécuriser population na yo ozokende ozobeta population wana ozo yiba population na yo policier nos anani oza nani pena na vika exemple moko ndeko na bino journaliste o ba beta ki wana ba yibi na téléphone na ye ba policier wana bazane c'est-à-dire maman Naomi surtout dans activité tout ça bino ba journaliste
boza sur la droite bo kita na terrain bo bilili na bino, c'est-à-dire place na bino sur na mboko ezali sous te, hein? Policier faut sécuriser bino, policier komi ko beta bino ko yiba bino, est-ce que c'est normal, hein? Dit. Donc continuer l'émission na biso, apparemment nouvelle marche est projetée pour le 29 Oyo, bozo réclamer toujours la même cause, dépolitisation à CENI, non-glissement et de part et d'autre. Est-ce que la réclamation à l'Union qui n'ont le lot est fondée? Oui. Je pense que Bana Kongonios Bolanda Biso, le 29 tozala libanda, le 29 tozala encore libanda, en raison ya liboso ndengo uti koloba, to boyi seni ezala politisé. To boyi ba politicien na seni wana raison liboso. Comment le 29, pourquoi le 29 comment je peux dire, c'est une symbolique sur triomphal le peuple, tant au peuple à l'oba, tant aux alana triomphal, pardon, tant aux alana triomphal, peuple congolais l'oba que et beau trahir bichoté, aux Olanda et beau trahir bichoté, tant au melanaka mbondo, ne balobara mbondo, finini. Beau trahir bichoté, mais tout le monde a battu miso, trahir bichot. Et pourquoi le 29 ouana parce que aussi ils allaient comment tout le peuple congolais ndé mutape saka biso ndingi ça tout créer encore la muka yango to lobi que non le 29 to zala lisu na libanda ce qui seni eza dépolitisé te biso pe to kotika bitumba te to kobanda kaka ko marcher trop bima kaka pona seni. Pourquoi? Ce qui saigne les amalam ou maman, social le peuple congolais les amalam, c'est-à-dire c'est ninde muteko memela biso solution na mboka na biso. C'est ninde muteko memela biso solution na mboka na biso. Mais ce qui saigne na biso ezama B moyen de trouver solution et comment moyen changement et quand on a quatre mboka na biso ezati au bando mona souffrance autour vivre qui na période de Kabila et continuité et continuer lisusu na période de Chilombo ozolanda mais ce qui ka senya ngweza mabe au moment na peine 2023 souffrance na to ça ni to vivre peuple congolais azana pour ça changement tozana pour ça changement tozana pour ça social na biso et comme malamu nyos na biso vome comme malamu trop c'est trop ozolanda toza mboka na biso et comme mboka moko ce qui mutu abimi mboko yo voire même mutu akite mboko akomi ko sepela mutu abimi kongo mutu akomi ko sepela c'est-à-dire congolais moko abotami mais akomi ko yina mboka na ye loko le loko moko boé. Question moi curiosité zo ko matangai, pourquoi ne pas défendre le peuple congolais aujourd'hui seulement bozo monaka 2023 par moi ils a pour intérêt na bino pour intérêt peuple té peuple a souffrir déjà les lots peut-être a souffrir le bilo que zo mata pourquoi pas défendre le peuple congolais les lots défendre le peuple congolais car pour na signer 2023 té toujours défendre le peuple congolais té car pour na signer 2023 au moni balobi soko blacken au sali bavantir na seni au salipe bavantir na vie ya peuple congolais ozolanda pour vie na biso ba congolais vandi na seni zolanda na 2006 toke na maponami ndeko Kabila a triché l'élection muto a gagné qui maponami c'était Kulutu Jean-Pierre Bemba a gagné maponami et ndeko Kabila yemoko a mis proclamé étant que président de la République. Changement, peuple souffrait kaka. Tout les sous en 2011, papa Etienne Tshisekedi Mouta gagné qui élection. Peuple tout ndeko Kabila amitié wana peuple congolais tout souffrait. Tout en 2018, Mouto a gagné maponami c'est le président élu Martin Fayulu. Bazui baté monsieur Félix Tshilombo. Peuple congolais tout continue toujours ko souffrir. Yango to lobby boé. Au moni comment bitumba na biso to bunda pona seni. Bitumba la biso auto bunda pona seni pour lelo so seni za bien ba proclamer ba résultat moko o eza réel que le président o eza légitime aza ko utiliser ba fonctionnaire tout ça yebango changement et kokota na kati mboka na biso prévané to pesa ka exemple tant le peuple congolais est baé le président Mobutu Kabila tant wa ba fongoli Kabila le père Maboko Kabila le père a salaki
pour esengela qui ça la parce que azalaki na soutien ya peuple congolais. Siko dès que tous zo batu moko o baza na soutien peuple congolais, est-ce que vous pensez que changement même si social yango kolia na biso comme bien, c'est-à-dire mutu wana aoya ko travailler pour l'intérêt na ye. Zolana pour l'intérêt mais est-ce que biso tous en a posa, tous en a bateau ba retravailler pour l'intérêt na biso ba congolais. La question est que au fond l'opposition, est-ce que vous attendez travailler sur le Congo? Non, nous ne sommes pas dans l'opposition. Sur l'avenir du Congo. Nous en ne résistance. Sommes pas... Oui. Vous pensez à l'avenir du Congo. Parce qu'apparemment, l'homme politique congolais a pouvoir, mais ça a comme Péwan apparemment plein pays à la tête. Dans le lobby, oui, non, question des affirmements malam. Oui, combien de fois excusez, oui, combien de fois de Kabila Luka, président Eli Martin Fayoul. Combien de fois de Kabila Luka président élu Martin Fayoul va proposer proposer primature Zolanda. Tout une élection 2018 yawa Zolanda. Amoni Moaeti Zolanda. Le président lui azalaki clair que non, le président lui a travaillé pour le peuple congolais. Amoni que ngande na zabuna gagner ma pona minanga peuple et kena ebimi na sambula et voter ngai et comment na koki kozala encore na kende konzima ba nommer nga ko nommer et pas ya ndeko Kabila. Plus jamais koki au salama, plus jamais Zolanda, plus jamais. Yango no mona lelo yo bien sûr biso ba politicien et belé ba comment travailler pour na ba intérêt na bango moko. Zolanda et belé ba travailler pour na ba intérêt na bango moko, mais pas biso. Pas biso. Mais on travaille pour l'intérêt peuple. Oui, tu travailles pour l'intérêt peuple. Il faut qu'on réfléchisse. Que serait la République démocratique du Congo sous le règne de Lamuka si un jour ça arrivait? Je pense que si un jour que na règne ya Lamuka, tous les pouvoirs, nous sommes vraiment bien. Oui, nous sommes bien. Est-ce que vous prenez le temps de préparer? Je vous dis, tout préparer. Nous sommes vraiment bien. Tout préparé, nous sommes vraiment bien. Qui vivra verra, toujours là. Le loyo, peut signer sur le lobby de politisation et autres. Comment est-ce qu'il y a un salé parce que Bobimi na balabala et puis après c'est tout. Alors que Bozana ba député, loi n'est qui déjà adopté pour promulguer même une chef de l'État apparemment toujours avancé mais nous bozongi ça. Moi bozana net kozongi ça sima. Tozonga susu toye bandana rozana kati ya bureau ya senité alors que il faut to avancer to réunir bureau ya seni pour ma économie ça en 2023 nini bolingi concrètement et puis ndenge nini salem mais biso to lobby boy to boy ba politicien na kati ya seni alors que on est acquis déjà yango to lobby te promulguer na ba député ni pas ba député ni hein ba député na bazali na lobby ke ba député wana bazali légitime na lobby ke te biso yo na lobby oleki na ndako député na biso moko omoni na lobby o ya biso déjà ba lobango clair ba lobango ke ba ozo ba député ozolanda Adolphe Nomba si alobango mais alobango déjà alobango via député est-ce que vient na ndako na za jipana te via za na mutuka na tambola nango ozolanda ba député wana baza ba député moko baza légitimité ozolanda siko comment bato baza légitimité nde tokoki kopesa bango basala bamamu mosusu biso toza mposa bapoliticien na kati ya seni te biso tolingi seni ezala indépendant échanger ndeni po loi de jeza bongo tolobi loi nini elobi bongo loi ba député ba fotaki loi ba élu du peuple ba fotaki dans celle de la Muka ouais même pas au monaki na loi na biso ya la Muka auto uta ko sala wana au monaki yango je pense pas na biso tolobi que non seni il faut totiki la comment totiki la société civile marambunyosh ozolanda parce que biso ba politicien tant biso ba politicien toujours kota na mayo etali seni to même résultat mon côté c'est-à-dire chaque politicien chaque leader chaque politicien a d'autres travail pour na leader ne côté na Zolanda côté na yango to lobi to tiki la société civile on peut boyo kana te ba confession religieuse mangwana ti lelo kasité parce que ba comprendre que ba tout mususu ndeti ka dimana aza manipuler na société civile incolore wana to zo bango
mais bazana SCC zawana église catholique pesana pardon Senko pesana ozolanda je pense que musulman pe baya qui peut rejoindre les sous bango ozolanda, c'est-à-dire que pour moi na kombo biso to bunda des changements ekokota des changements fomé kota, et je pense que avec le président élu Martin Fayulu ndenge tozana et donc si je comprends bien, si la population prévenir musulman ko rejoindre 5 ans ozolanda ko rejoindre 5 ans boy désignation anani yakadima ozolanda, si je comprends bien la Mouka Martin Fayulu na Adolphe Muzitu balingi abolition ya loi qui déjà voté to répondre à soit zéro to pesa seni na boka société civile. Oui, société civile. Bango moko nde basala. Bango moko ba organiser ma ponami, bango moko pe ba bimisi la biso résultat ya maloma. Ça va prendre combien de temps? Est-ce que tu as 2023 t? Non, tu as 2023 t. Ezabilo moko ezabilo moko to beta ngata une semaine. Zolanda Alexa 2023 t. Ezabilo moko ko sala ma une semaine. Alexa 2023 t. Kopona mutu moko ezubiso 3 mois. Donc kopona 15 personnes. Kopona mutu moko wana kopona mutu moko wana parce que biso peuple congolais to lingi la biso été ozolanda peuple congolais lingi nango mutu wana te yango mona iso umela bongo yo mo ce peuple congolais linga ki est-ce que mutu wana alinga ki comment elinga ki umela bongo elinga ki jamais ko umela bongo, mais loko la peuple congolais to lingi la biso mutu wana te monde to boya rosa depuis to boyi Denis Kadima neto boye ndenge to boya ki ronsard ndenge pe to boye le loso bengi la muka na concertation bokende, mais na minute ndenge za boye maman photo kende to solo là to ke to solo li biso to zalara déjà na plan de sortir plan na biso to sala plan de réforme na biso to sala wana ozolanda tant to kei to zui plan de sortir na biso pour na minute onde to zaboué même si seni eza na crise ozolanda seni eza na crise to kei to déposer plan na biso wana allez to sololi et sengi ni biso ba politicien to bima te ezaki likambo kuna eza likambo partager gâteau te to travailler pour le peuple congolais eza likambo partager gâteau te kuna eza likambo partager gâteau apparemment façon na bino amoni ya makambo ezo lié na FCC to ko lo bagage bozo comme déjà de plus en plus proche te biso jamais to ko sala alliance na FCC plus jamais ozolana plus jamais pour besoin de défendre ma bloko moko besoin senga bloko moko te bangonde bazo yande ko ba yende na luni na biso mettez-vous ensemble carrément na lobi bangonde bato balobi ke to sali libala na FCC est-ce que monaki place le président li a tellement comme monaki ata lunga Shadar non les 15 barozala no monaki lunga Shadar Constant Mutamba tambola na biso te Constant Mutamba atambola na biso te Zolanda bango peso bazwa balinga batambola banga batambola na ndenge na bango biso étant que ba citoyen congolais awa ndenge za bongo eza likambu ya FCCT eza likambu wana te c'est-à-dire eza likambu ya ba congolais to boyi ndeko Chilombo façon zo kendela la biso na dictature to zotele melango to boyi yango to lobi il faut saigner ezala dépolitiser to boyi glisser et meilleure façon à kolobela ngo eza okita na balabala mais oui bongo kokita na balabala eza peuple nde mutu akita na balabala te bongo kita na balabala les années peuple congolais nde kita na balabala tant Kabila alinga glisser mandat na 2015 alinga glisser mandat bana ba kité na balabala eza peuple congolais te nana abaraki route wana eza peuple congolais te eza peuple congolais bazui ressent malonda balimba lekisa ressent malonda peuple congolais bimi na balabala bazui balongoli mbamo ressent malonda siko pona Denis Kadima peuple congolais to sani to kanga maboko plus jamais to kanga maboko pona seni ndenge za politiser bongo biso peuple congolais tozo souffrir tozo nyo kwama toliaka lisusu bien te nyonso ya biso eza sous bien te tokangaka maboko totalaka ke bapoliticien bango bavimbisa mabumuna bango bavimbisa mabumuna bango allez biso peuple congolais toniokama mama plus jamais
Les émissions qui politique, tout ça, monsieur Dailin qui makabu azamoko ya parti politique décidé toujours comme presque na suka émission na biso mona mboka Dailin qui makabu lelo yo ningozo mona na makamba comme les autres la gouvernement ba warriors ba kitisi déjà ba prix ya ba billet d'avion na ba vol local tout le monde qui aéronef moko ya ki wana eza ba promesse à chef de l'état pe le sous bazolaka déjà bientôt biloko ezokita. Comment est-ce que vous trouvez Moussa Ndezo Salem? Étant que citoyen, étant que citoyen congolais, beaucoup de promesses, tout le monde a solution moroté. Aux Hollandais, tant au lobby les cambo, au salé pe malamoko. Mais puis nous promettre kaka to kiti si boye, bien vient kiti tout ça. So au komi kuna bato bazo voyager, ba mo balo ba to za bande omsu ba voyager ba lo ba clair. So au komi kuna sombi billet boye et ba kolina o so fo futa lisusu. Ozolanda, c'est-à-dire tozozonga kaka na ndenge kaka pri ya liboso ndenge zale laki. Ozolanda, balobi biloko fo kita combien de fois ba no beta makambo ya masola biloko ko kita ate. Ngati lolo na zala na $10 na ngai na bombango na poche veste na ngai moko, hein? Pona ozela na somba carton soso ti lelo yo biloko kita ate. Batika ko sa peuple congolais za susu na posa distraction na bango na ti. Bozonote ba forte na ngamu na bango. Pardon? Bozonote ba forte ezo salima. Eloko moko te zo sa wana bazo sala ba aventure. Maman Naomi, peuple congolais a sous peuple oté na répéta kango peuple congolais a sous peuple oté papa Chen Tshisekedi aloba ke bola la pongia ba bébé peuple congolais ye wana fongoli mishwa afongoli mishu bango wana ndeko tu balobi ke non ba soso ko kita carton soso $10 mais ti lelo to za ba $10 na ndaku hein carton soso e kitate ozolanda sikoyo biloko ko kita la machine la miracle ni hein na miracle nini elo ni basa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout se relever moi ndambu na moi pente de part et d'autre mboka na biso ezali loyo. Le problème est là kaka problème na lobaka problème il y a légitimité jour to moto aza légitime na mboka na biso moto alingi peuple congolais hein ndenge ba président élu Martin Fayulu ezate na sa ki jalelo ou quoi ti na sala ki jalelo ti mais na zol pesa ba effet oyo ou eza réel ozolanda parce que na mona ka le président élu Martin Fayulu à chaque fois abundela mboka na biso et prévenez même si na conférence de presse à Lobiango et ce qui le président élu Martin Fayulu azate ndenge bande ko na biso na est kuna bazo kufa yo kanisi nani arobimisa ka lisusu biso bana Kongo na balabala hein lobake biso bayo toza ko incarner o toza na kati toza na esprit na e ndeto ko banda ko sala ba biloko wana ozolanda à part ce qui problème comment le président élu Martin Fayulu azate nani akomema changement na mboka na biso ozolanda parce que hier ozokangisa développement RDC à une seule personne mais maman eza oyo tozomona ozolanda oyo tozomona ozolanda oyo tozomona yango nde tozomona ke muto yo azana souci ya peuple na ye muto yo comment baluki moyen que ono ba pesa pouvoir moko boye moko gagner ba élection mais balingi ka ke non ba sa nini o ba pesa pouvoir moko na ndenge mo aboya mo lobi ke ngai muta voter nga peuple congolais et on doit pouvoir na ngai na ndenge peuple congolais ndenge apesa ki ngai ozolanda muto azana souci ya peuple muto yo baluka na ba façon ebele baluka bambala na bambala ozolanda ba proposer ba poster boye mais aboya nengo zolanda aboya nengo azo travailler pour le peuple congolais muto a risqué même si vie na ye pour le peuple wana car pour na biso peuple muto a risqué vie na ye pour na biso peuple parce que muto a bongo lelo soit comme na pouvoir hein yo kasi changement ko tate prévané yemoro monsieur Félix Tshilombo tant que à Genève à Lobaka à Ebitina Lobela que le changement s'appelle Martin Fayulu yemoka Ebitina alors ce qui na koloba o ezoloba de part et d'autre par rapport à marche Salamaki les 15 que Martin Fayulu n'est plus populaire. Il était populaire parce que Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi marche au Penzela qui si que il est mort politiquement et puis marche na les 25 ils avaient qu'à propos sa popularité. Dans le lobby, c'était le 24 oui, le 24 2021, le 24 entre avril, tant au Bima qui libanda.
population wana ba image eza ba archive eza population wana oyo marche to marché pour na ma soutien bande ko na biso est ozolanda population wana tozalaki est-ce que monaki ba foule wana pa ya nazolo bakaka na 2021 oyo tobimi le président Elina premier Adolphe Muzitu ozolanda na bakulutu lisanga bonganga biso nyos tobimi na balabala pour nous soutenir bande ko na biso est marche wana plein ne utaki wapi tala batiko ta Fayulu batiko ba webise ko fitate bat bazate te eza nini wana na kolo banini peut-être eza l'abscisse eza l'abscisse ko kitate tant ko kitate batu bazate présence non Martin Fayulu eza non batu et puis Martin Fayulu soka kiti place pan a kiti batu bayaka ozolanda et pourquoi seulement massif na lobby boy excusez maman kaka les jours wana ba maman bateka na marché ya liberté wana le président li aza mutu ka ba maman wana bazobima tout ça ba betaki bango ba gaz c'est ba maman na baza wanani est-ce que baza ba membre la biso ya SID baza ba membre la biso la muka baza ba citoyen congolais bato ba pona ba votaka président Eli Martin Fayulu bato ba yebi ke moto ko memela biso changement na mboka na biso Martin Fayulu tala maman Naomi bino moko ku boyebi wana eza ya kolobela te au moins monsieur Félix Ndenga zabongo pourquoi yazo lukamwe seni ezala politiser pourquoi zo lukamwe ko tricher na élection en 2023 pour azobanga le président Eli Martin Fayulu bango même si communauté internationale ba yebi ke le président Eli Martin Fayulu avant la population makasi wana tout ça ba ventirité avant la population ya makasi torola ki sabino le sous les 29 fois beaucoup monde bati que la biso space to marché bati que la biso space to marché to ya pena ti on a parlé du peuple là to ya ti na parlé du peuple là on espère que le ceux qui biso to za la population té ndenge bango bazolo ba ceux qui biso to za la population té bobeta bagaz té le 29 bobeta biso té boya ko yiba biso té boti que la biso space. Merci beaucoup et voilà to komina shuka émission Kindoki politique à mon kolalo moi to continuer penza molai ezate parce que ngonga eleki makasi metozaki na sengo mingi ya kozala na monsieur Dailan ki makabu na plateau na biso moko ya ba communicateur ya SID parti cher et honorable Martin Fayulu Madidi o azalaki na biso na plateau mona mboka merci mingi to bandi kemba simoko ya lisusu rendez-vous ezwami po na le 29 wapi bande ko la mokape ya SID balaki ko kitana terrain po na kosenga dépolitisation ya seni pe lisusu koloba non na glissement au bango déjà basali komona na musique catholique que mbalasima toza toujours naye pour na resola makambe tali bongo politique pe ko analyser nini zo le kana na mboka na biso to kutaninga na bino mbalasima kimela mbote ne bino na bosa na koloba te to longola ignorance to linga mboka na biso pe nzambe abenisa République démocratique du Congo bye.